sur nos trucs comme ça pour construire notre haine envers ces gamins de 47 ans qui dit rien, qui insulte personne, qui manque du respect à personne, qu'on a voulu tuer pendant les confinements avec son ex-femme. Et on rébelote, on recommence. Franchement, c'est quoi notre problème? Si on l'aime pas, passons à autre chose. Boyoki, Arafat va bomber il colle succès naïe. DJ Arafat. Est-ce que Côte d'Ivoire remplace le quoi la DJ Arafat? Non. Ma père d'un musicien. Allez, Koko Jan Jombo. Aïe, pour ya kode, papa okokufwa. Yoko lala ya kokufwa. Yoko lalo la mukite. Lobo melaka maite. Lobo balamba kabiloko na maite. Masanga basala kana maite. Yoko kufwa. Biso tolo bakaka na mobondo. Yo tongo nyoso. Tobando betelo mobondo. Tobando betelo mobondo. Na bana mongo. Ba mongo tubo kabati sponsor likemba. Ko beta mobondo. Okokufwa. Na fali cette fois. Si bon ça la contribution. Aoulia Binombong, ce n'est pas l'enfant de Fali. Ce n'est pas les enfants de Fali. Bobimi saka niki awati. Esuka wapi. Aeba kita zaki tata banana e. Aeba kita futa ka embongo. Aeba kita sala ka makambo nyoso. Mais qui peut a détruire l'ikola mbongo Koko Janjo Mbapesa ki. Est-ce que Koko Janjo Molela zo kipe bango? Est-ce que Koko Janjo Molela zo lesa bango? Atiki bango kepa bato mususu. Mais amona ki bana na ete amona ki simatete babia bana nanga amona ki te bana nanga ti lobo batenda na sangisa bana ako sangisa bana ba baleki na e o ba finga na bango chaque jour de lo ba ko bimisela biso mususu aye yawa bo sangisa mbongo botika na soni niveau makambo ikomi boyebite bino bo babi bo sangisa mbongo boko lelande okoko wana na kata prison okoko wana kutanga komba Koko Janjombo alors tanga kutanga komba Koko Janjombo akokoka te po ko za mandat da meneti na kata pare nde place ya ko mona te o makambo busel eza bambasel ne mutoko samba eza te nde ba bakata te fala okende kuna boko contribuer mbongo ba tilinet ba bimisaka papa Brazati papa Braza kenda wapi o ba tilinet ba bimaki basali banino ba bengo ba soki ba cagnotte soki ba nini o basala ki yango ba PayPal soki ba bilolo bango basala ki wana ekenda wapi ba bikota fali abeta ti asilisa ba kenda wapi bazo kosa bina masolo lokuta bolingi bo détruire muninga bolingi bo détruire ndeko na bino moko makila moko tata na biso Congo mama na biso Congo Mobutu aloba bombo ko buka lokuta me koteka mboka te me bino bo buki lokuta te me boteki mboka boteki muto osela biso fierté soki lelo akufi boko gagner nini bona lelo ko boko gagner boteka ka Mobutu akufi bomoni souffrance to mwana ngona Congo lelo moto bino bozolinga boya koteka Fali banini changea bokoka soufanité tana bino bato basi balembi tana bino ese leki tika bana wana basepela na ba âge na bango na musique na bango mais okoko je vais te dire quelque chose mais il faut se préparer très bien et protéger tes enfants. Cette fois-ci on va pas laisser. Si vous cassez fallait loba ane, boyebi tanga loba kezalaka bon. Mako bimate action de ko salema. Mpe action de ko salema boko mona kombe ko miza Koko Janjombo 2 personnes. Po ba tout ba boyaki na bango. 2 personnes na c'est moi sinaye azape na 4 po ba lobi yé pas porter plainte. Yé pas zaka na justice ma yé bindeke justice kendeke. Mais beaucoup monde appelle ce makamona ndenge zokende. Makamona ekema be makasi. Mais yo Koko Janjombo cette fois-ci okufa. Yo okufa na vie a Fali oko piquer crise okufi ba otalo ka bolalo la mukite. Oboya ko boya sindika wana souci o petala o ba jibi na o melaka wako tianga na komba Fali. Ali to tika tata moko andoki. Wa ye na vie a mona bato amuke po ya ko détruire to tiki yo. Totika yo.
on a motema mabe. Moto zo lingo ya ko détruire. Boubouta mana été à celle qui pano kanga mana bato tout ba sam tuti ba bete pana yo ba musicien o kanga mi na fali pona yo ina kaka bato tout o ina succès même ya emenea. Oyebi pe nanata beta yo mbata na ma campagne. Yo kasi mtoko ko détruire fali. Otinda ba Gauthier Sey, otinda ba Sango, bokota groupe moko, otia mbongo ya Gauthier, mutaze ko futa mbongo ya Gauthier Sey, ezali koko janjumbu. Gouvernement lobi o, mais makambo tomo na ndenge nini. Kise bo simbe, abi nga makambo ba oboma mutu, awa te na sac, awa te. Abuya corruption na. Obi bisuko nyatiti. Wakoye la biso loko moko lokotie soki wapi pe azobima fallait poupa c'est moi encore et bembe na cette fois ici yondo ke na cimetière. Il faut pas rentrer dans une chose tu connais même pas ton compte à makambo to zokota au compte pourquoi on m'a donné d'argent pour revenir détruire Fali et je vais faire ça. Tu vas regretter et on le connaît très bien, il va fouiller hein? Et tu seras même pas là. Qui tue par l'épée, il mort par l'épée. Oza misala mabe. Oza la kindoki. Ataba inaramona moninga. Mikolotu ye. Oyaki affaire mikolotu concurrence. Ya bon ma falo besa nini. Ye tilapia akei. Ba Fabi Gazio, ba Eritio, ba nani yango njamba boya bia pia bino c'était Nicolas Kentu la bino. Nana sisi tilapia. Falite na sisi tilapia. Koko janjombo poye moko mtafinga afinga koko janjombo. Azaka maele tesa tia kende ko invité. Yango commissaire lo kwa zoba. Ya falini. Ozotambo na ba chroniqueur yo tilapia. O pia bango mbongo ti faut tala ka fali na sangala moto fali ba to mete koko dano ba ko za gez mawete. Bino ba kanisa te clip na ba sai lelo clip akala ya bimisi yango lelo. Subo kena ni na gez mawete a poster te. Ya poster ka pa duka polémique. Yo moko ti ko finga mo ano mwasi te alala ka basi alala ka mibali. Ye pesa deux fois. Po yo moko tata mutolo bibo o pesa batumbongo. Dikola mutema mabena yo. Yo kansinde soko ye na okoko, ndoko ya kosilisa Fali okoko, t'as mal touché. Ni un sens, c'est toi au dédommager biso. Je te dis aujourd'hui la vérité. Au dédommager biso. Nana bungi te Fali akana bana 7. Fali aboya makamba basi po likola ba publication likola makambo ebele nana bungi na monde entier ba yebi te Fali akana bana 7 ata lelo na luba pina na ndenga mabete Fali na bana 7 pe bana 7 ne ba yebani eza ba kokotin yo kasi bana Fali wana mama banga okiko zala liboma ale bana wana bakolinga baya ko bakisela bango bilima moko ba otiko zo bango na libanda po ba koma 9 pour le bite bazala ki 3. Bon temps botaka pour temps on a fait Fali azalaka. Na 2010 pour nous bakite. Depuis 2021. Oye quoi ko le bango ka lelo na 2024 tango épisode ko fait l'omide. Pla wana nyoso qui fait ça c'est Kofi. Le vieux Kofi qui est en train de faire ça. Même Yorobo, Ndenga Zobi Mawana, mandataire des novellas, c'est Kofi Olomide. Moi, j'ai pas perdu. Toi, moi, j'ai rien à foutre avec toi. Un vieux papa maudit, chien, vagabond, vilain. Un papa qui couche avec les morts-nés. Les petits enfants de 1 mois, 0 mois. Tu pars dans l'hôpital de Mama Yemo. Pour aller le prendre, pour coucher avec eux et pour le manger. Et depuis la personne qui est morte, tu n'as jamais donné même l'argent. Tu l'as abandonné comme ça, tu l'as tué. Pourquoi? Il ne va pas faire sortir les secrets. Tu connais, non? On connaît beaucoup de choses à toi. Fais très attention. Toi, tu couchais avec les petits enfants de 1 mois.
Et les petits enfants de 0 mois, tu couches avec eux, qui sont morts, tu prends, tu les jettes, Zobosé a dit tout ça. Et quand tu as vu ça, tu as envoyé la chaise jaune pour mettre les poisons dans les micros des Zobosé pour les tuer. Tu connais tout ça? La chaise jaune. Quitte jaune. Pour la nini, à coca kolobé la faille. Allez, mission pour ça, ça t'a comme ma faille. Qui si jaune, coco de mbaye, c'est ce qu'on lobé li fali. La kobi misa ba voice, a tinde la voice. Après, à ma casse dans ma voice. No misa voice, ou le tchaka poison, dimara na peso mbongo, to boma zobozi. Kolobé la soufalité. Yango no mona kiste ya jaune. A kangama na makambo wana, kaki fa finga ka fali, po soka meki, bako misa vérité ta boma zobozi. Ata oyo amutu munene, epa kufaka lokwa zobozi. Zobozi abandaka ndenge wana te bilobalo bazate koko jando mamoni moto yo kumisa sekre na ngato. Po ye basala kane sekre te. Utika la bibembe ozali kolia. Utika bibembe olia bango ebele. Utika ngo. Moto yo lingi. Oya kokoma na ete oboma efali okufa yo cette fois-ci. Moto tate yen tata moko bokomo nezaka eyenga. Na sa de moko mama yemo. Tata na za kozole bibembe. Chaque jour prend les morts-nés, il donnait toujours à Koko Djanjombo, le vieux Kofi. Il est donné toujours les morts-nés. Et il part, il couche avec les morts-nés. Et il prend les cœurs des morts-nés. Il va avec ça, il va aller manger. Et même papa là. Le quoi il y a tout sambu ça na toko. Ngana mon couteau. Qui ça j'ai ma fata na yo sangelo. Et motazaï okende ko zwa biloko nezaki zobozi. Ya kotikala na coin, Koko Djanjombo akei na kubisa ba vidéo na tout na koya na émission. Koko Djanjombo akei avec les vidéos na bani ba pesa na chasser moko ya noir. Chasser na noir ba kangi ba mort ne ata 10. Akei na bango lali bango mort ne wana poya ko longola ka motema. Motema na misapi akati bango aw abandoli ya bango. Tanga moni te tata wana bakomi koloba na ye atindi mutu bakende koboma tata wana. Nde bakenda koboma tata wana. Ka babomi tata wana baboka ika bakenda koboka soki na kinti kwa. Soki wa tanto kenda to luka papenga amona na kata asa boma ikala. Muta boma ile vie exact. Ndenga koboma bango to ba yebi secret na ye. Tozana bino a. Oko kaka un tel est d'or. Ou bien combien de chroniqueurs. Bana bato ba luka vie na bango, ba luka voyage na bango, o koti po ya ko détruire kaka, po ba mema bango potote, po ba accompagner bango te. Boye ko tia bambuma mabe chaque jour na discussion, kaka yo tate nga ndoki oyo. Après bato ba tiko ba bakate, bo tika tata bo banga te. Ye combien de bana oya sundoli bango, o baba fazer. Apote na fifi, toi pi bana fifi. Bana kitoka tiaka fifi na braza, asundola fifi na braza. Oboma tata ya sindika na mama ya sindika po na succès voiture opesaka bango. Yo loko ni yoko kioloba. Na sima bato. Après lelo moto kanisi te okoboma ene ba boma ka DJ Arafat oya ko boma fali yango katisi kuna yo moko ndoko kufa. Yo ko kufa cette fois-ci. Le moment arrivé to suite ebi ba biloko no tout oyo zo sala bato ba sinale biso. Osunula banyama corde, olubite bo bana succès te bokende kuna. Banyama corde ba lubaka sese. Brian Musaka osundola bangote. Ozakana bango, neti mutum kisimba bakali, lia ekutu tata soleil bako compter un prix na kata nimpo, eza ba descendre ba monstre. Ba monstre to le bango bana bango d'importance te. Po azaka mutu koto likoko. Yoro beaucoup tout, oui. On a kutata cadeau Noël. Muta komi zoba batelo osate muta otinda bango tata zoba lever ezaki boma après ba kulbaka fallait atinda ka bato fallait ko ana muta kotindete ngai pinaka ndenge nazarabu fallait atindanga ta nasina lubana mosenga zakana nga wario kokota na makambo nanga te ponga zanga wario suito kusula yana lekto sulika makambo ko kota na buzoba nanga te fifi boni kovo bonsoir na monaki arrêtez quand même.
Trop, c'est trop. Okoya ko détruire mona moninga, mona tata note, mona mama na note, tata moko a telemi na kindoki na ye, aye ko ke ko futa ti okokombongo. Apesi okoko 3 millions. Apesi bona mususu, soki kombe su 5 millions, soki kombe apesi bango pesi pombongo te bagi ezali loka ba 6 000 $. Apesi bango alobi, il faut bon mema, auto ko tindela bango su mbonga bi, il faut bon kene na ADN. ADN ani babuta na yete. Bazana ite bon memeka iklobo finde la police. Police ya nini? Abota na bana na bana 23 bana tata na bango fallait na bana na ye a osala po na bana na ye il travaille pour ses enfants a qui ko travaille pour na batu moko te yo koko janjo moti ko lokota bango so lingi ba dobe yo balala po bana bilongi na yo zo bango po ba descendre ba monstre yo moko mama bilo akenda ko zwa zema monstre a tia na libongo po ezala okoya kokosa nini koko janjo eza épisode na ye Ye azo linga kaka asila nana fali. Minalobi na bino ba musicien. Génération ya fali. Bino bwana droit ko bundi sa fali te. Tata wana ndebo bundi se pas zo kende déjà na goodbye. Pour linga baby sa génération na bino. Alors, vous kamate loko salita tata wana, vous postez vous latie na ndoto. Zemi moko ya lokuta. Depuis 23 ans, la femme, elle était où? Même quand les enfants, ils avaient 10 ans, fallait à ça pela qui déjà, en 2006. Pourquoi ils n'étaient pas sortis? Les enfants, ils étaient où? Dis-moi, ils étaient où? Oui, merci, mon zèbre. Ils étaient où? Trop, c'est trop. N'ayez qu'à expliquer bien aujourd'hui, ce n'est pas les enfants de Fali. C'est un coup monté. La propriété des coups montés, c'est vieux Kofi Olomide. C'est lui. Et j'assume mes propos. C'est lui. Koko Jan Jumbo. Yendaza pour monter à Makamboana Nyoso. Il y a le couteau au cocoyer. Mais n'a rien d'expliquer bino au coco. Déjà prépare-toi. Au lieu qu'on te fait les cagnottes. Tu vas voir les avocats, il va venir te visiter. Et quand tu crois qu'on va prendre les sangs, non. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va prendre pour aller faire ADN. Et toi, pour ton sou qui yo, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas vendre la maison de tes parents. Pourquoi je sais que tu n'as pas l'argent? Mais tu es venu rentrer dans les problèmes que tu ne connais pas, en haut ou les bas. Et ça va te coûter trop cher. Cette fois-ci, si la nana yo, pour ça commence puis. Cette fois-ci, si la nana pour commencer le sauter. Ou ba komata ba mata. Akasi to komi lobi. Bomolo, Boni. Bien, façon. Ah, mais les lots s'appelle la réflexion là yo. On ne go côté la makanisi nanga. Ngana mo la côté ko pesa importance ce qui na comment il s'appelle la dame Onokoko wala. Vous mo na teke madame femme on a frappé. Vous comprenez que ça frappé? Oui, tu habites. Ah OK. Donc azali le frappeur parce que utiliser utiliser pour benda fali ba fi ba fali moi quelque chose parce que que ce qui moi si ndenge en Afrique ce moi c'est le big moi naza yo batu nyonso ba kondima yango pour ba big moi si muta bomba moi la mer erreur basali erreur moko makasi ya la tellement la mutu musala erreur basali ba commettre une bêtise ba commettre ndeni il a fallu que bango ba créer yango avant parce que fali là, déjà en 2001, il fallait qu'il y ait un succès déjà. Là, il y a beaucoup de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il fallait en 2006 avoir succès. Pendant ce temps, il y a les gens fallu. Pourquoi pas qu'il n'ait pas fallu? Donc, ils ont des simbi dans le côté. Tu vois qu'il y a des simbi dans le côté. Erreur, c'est quoi? On a quoi confier à Sali. Mais la classe est malade. Pourquoi il y a qu'on répondre? Il y a qu'on le bao, et sur les réseaux sociaux. Là, j'ai compris maintenant que on a colaté.
Si réellement, si seulement si Esaïe, en tout cas à Okolaté, il a des problèmes avec tout le monde. Il a des problèmes. Il a critiqué gouvernement, dans le pouvoir actuel, a critiqué Kabila, Makametali était na Mwasina. Bien qu'à son point de vue, mais à lui il sera héros. Donc, Bolanda était, bon, ceux qui m'ont comme na Souka, papa m'avait dit ça. Souka na comme Mbappé. Mais tous autres, la caca, s'il s'avère, dans un conditionnel, que les alliés, c'est vraiment regrettable pour Naï. Parce que je ne peux pas comprendre ce qu'il fallait à Zoué Nini. L'homme sur Tozo est battu, à Zaï n'a pas qui si Mogo, l'homme sur Papa et Kachakawana et Zaga Solo, qu'il fallait à Botola et Kachakawana, ce que ça sur le plan spirituel. Bah, s'il y en a, c'est le plan spirituel. Parce qu'on ne peut plus comprendre. Et Kachaka, non, tu le bango awa. Tango azwaki kisi Kachaka, nde place ba pesa ka isera inowana. Bon. Moi, si je papa Franck, je vais na point à matadi. Il faut zoyer, nde kiso azoka ikachaka. Il faut yende. Azwa sirene na zongisa ye na ekuchu. Eloko ekuchu wana azongisa ngo na Tanzanie pour a récupérer babiloko na ye. Moya zongisa te pas zoba kanisi te ba ko cliquer pas sirene. Bon. Ngaï, jusque là, je ne peux pas affirmer. Moi, je suis un homme que, bon, Gaza, un peu, la raison. Ok. Maintenant, quelqu'un a un fil d'idée, Nayo. S'il s'avère que ce monsieur est derrière ça, c'est que Aroko l'a le sous-souté. Parce que, Mouton, dans son monde, moi, la moitié, ce beau talier, bien, beau sali lecté, beau son Gaza frappé. Ce beau zuban, a un ami balé, bakokanité. Les alliés cop moko, ezali na batu mususu oyo je crois bazaki na bastaff na bango wana bamonte kuwana kitoko bozomona te ke so bosali betide ezocoïncide na petit oyo robo azokumisa Kofi Mikolo yo na ye na ndeko ya Koffi Olomide aye kosala déclaration il a fallu avant nane kutu kimia bon mais non même ceux qui ont bango te celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Pourquoi quelle classe c'est ça malam? Quelle classe c'est malam? Pourquoi pas cause en a réserve? C'est ça que je suis étonné à cause de ça. Comment là, le petit frère de Fali et le petit frère de Koffi Olomide, Oba Bengaraka, ça dit, aïe à répondre à ma spéculation. C'est ça que je ne comprends pas. Mais non, subitement, petit Yorobo, abandonne ça l'épisode naïe. Il parlait de Fali, na Makamalukuta, mais Abalou qui a commis Koffi Olomide donc, a commis qu'on louait Koffi Olomide. Mais non, est-ce que c'est une coïncidence? Point d'interrogation. Donc, ce n'est plus clair. Mais non, moi je demanderais, s'il semblerait que c'est vrai, je demanderais à Koffi Olomide, Fali était ton employé, dans le bango à tout moment. Fali azaki employé na yo. Fali azali mwana na yo te, Fali azali mwana tata na binote, Fali azali mwana noko na binote, Fali ayebi yo kutu te. Donc binola Fali bozaki na lien moko kaka, l'employeur et l'employé. Je n'ai jamais vu un employeur alandaka ex-employé na ye tilelo pour qui parle ex-employé na ye. Ce qui peut ça la pour la concurrence et que zo mona ke Fali azana succès ko le kayo lelo asel makam ko le kayo Koffi Olomide wala biso le soyebi mais nazo mona elo ko nite parce qu'il y a ça koli azaki na succès azana makam nyoso mais relève les alrapé il faut une relève les ali lelo oso koli il y a des jeunes bamati na to landa vidéo na ye nazo tala ye pour na mekarotala na tala lien pour nous analyser mikolo parce que non ça n'a pas d'analyste nazo analyser Nathalie nazui lien ya ndeko na ye nazui Yorobo et Bakali Naye Yoroba il parle que de Koffi Olomide de bien actuellement et puis son frère il est venu répondre celui qui cherche encore des problèmes il est venu répondre à la spéculation mais non je me pose des questions s'il s'avère nazo bango bien nazo on a conditionnel ce qui vraiment que Ezali en tout cas, ils passé pour Nambokawana. Ils passé pour Nambokawana. Il ne peut pas se comporter comme ça. Namutu Oyo a contribué à un succès na entreprise na yo. Fallait a contribué à un succès à entreprise na yo. S'il s'avère que ça y est. Donc, là on a yo.
raisonnement na opesa eza logique oyo ya mwana ya mwasi wana eza lokuta parce que fali ayi na succès banda 2006 il fallait banda kala landa fali pourquoi abimi kaka na moment oyo et pourquoi la kaka na moment oyo et puis lien ezosalama entre et ça commenter natiki onga na zongi ndako na kobengo yer moko ok osilisi nasisi na ngai merci Chantal bonsoir ngana lingna lubabo ya Chantal zoba zate na makambo nyonso eleka ngaku na moni importance te osalela ngo live po na kaka kutu ninga na sela ngo live telo pona na éclaircir ba ya Chantal omondo lobeli yango lelo ya tika nao ate nemi afali ata zoba ata nani mutu nyonso comprendre ya lokuta ya Chantal raisonner yo za mama ozwi banda un mois ti bana bagugu gaga bana bakoli bilonge kuba po yo olokisa bango papa na bango esalama wapi tokabeli ye bana wana azwa bango apesa bango ya Joniko toboyi bana baza bana fali te bilongi mabe bongo fali kitoko bongo ake bota bana bilongi pousse ya bongo waza bana ya Joniko akoko na yebi akoko banda na Benin ti na Togo akoko azalaka ndumba na Benin azalaka kosala kindumba ntango aza koteka na babar wana bete ya biso lisolo no ando sengo mata banda kala tokangi ba micro akoko aza ndumba ya kala azalaka kobima na bazairwa kuna na Benin toyebi bien akoko za naloba na moi ntango ozali kokoma na se oma toyebi akoko oyo naloba na ye na monoko na bango akoko ngwano dajo akoko ajera to gande oni vai di devi won beto akoko tasi nu kolewo achao Benin ou achao le Benin le Togo mi jesi onywede akoko oketo na kudo zairo gbogbodo le Benin le funu kaka va Togo akoko mokilo eza moke akoko na ndimaki teke akokaki koya kokosa likambo ya monene boye akoko aza ndoki na suki wana yo oyebi ye nayebi ye malamu soki ayoki likambo na lobi akosutuka na suki nake mosala mama Raisa loba fula micro toyoki oma mutu asololi o ya direct Benin Nigeria azwi yango mpenza donc ayoki yango bien. Bonsoir. Chantal, bonsoir, Ndeko Nyonso. Diane, bonsoir, Nabino Nyonso. Bonsoir, Pele Bando Nyonso, Baranda Pisona Se. Nga, nalingi na loba boye. Nga kutu ebiloko ya nini makama mwa soyo. Akoko, vai di Franck le Benin. Franck le Benin. Congolais, Franck que le Benin. Ayebi sa pe Franck pe aza papa ya bana wana. David Franck il a la numéro na ye. Aza na Franck le Benin. Akoko mbano dajo. Akoko. Tika lokuta. Eza ba G basali. Nalobi ake luka Franck nayebi Franck il a invité une émission ayebi sa pe kuna Franck mpe aza tata ya bana wana akoko eza bana mibale te akoko aza kaka na mwana moko mosusu wana toyebi ye te akosi akoko oza ndoki akoko adira toni vai di devio beto ewa enyaga ya kowa onto olawe etalio ya Chantal akoko akanisaki mokilo eza mokie akosutuka ngana ke nanga mosala o merci na benga wana zuni na oyoki bato bayebi akoko bango wana bokitisa nga na ke mosala bokitisa ngai kita fina so fini ekolakisa baplace akokita ngai nakoka suka osimba te mpo nakomi na suka akaisa loba oui ngai nalingi naloba boye en tout cas basi batula la mokilo baza ebele basi ya bandoki bazali
siko moi so tina ndenge akoko soka akoko aye na ne oyo ya 2024 yalo baba biloko wana mpona nini akanisa kozwa mbongo obeta akanisa kosa succès ndenge niki ayaka ye mpa kosa succès donc aye na marque ya bongo est ce que mpenza takuta yango peuple congolais